Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure où vous nous suivez de partout. Merci pour la confiance, merci pour l'attachement. Vous en vraiment na Eco RDC, surtout dans l'émission Nabino et Loubi Abastar. Et Loubi Abastar, oui, il y a Rabino artiste, comédien, oui, là, ça vraiment n'engeni basar la cuisine, nabango n'engeni balamba ba repas na choix na bango. Les lots décidé vraiment qu'il y a Mbapo Nabino non, comédienne Nabino ACP Sarabino, ACP Sabino ba film belé, les lots vraiment te décidé qu'il y a Mbaé, naza déjà na venu naé devant. Le pain au ya fandaka donc tu rejoignez vraiment bon mon ndenge ni aroke na biso cuisine aroke na biso marché pardon bon mon ndenge ni akolamba et puis ndenge ni to kolia ensemble na vraiment un grand merci à mon boss Jean Thibaut Chibaba, merci à toi Verdi Kiyoka. Sans plus tarder tozo kota de Jepa nae pour tozo déjà star na biso non et moi je vous retrouve juste après. Voilà, nous avons toqué déjà portail nae. Tous a déjà star na biso non. Donc tu bien inquiet déjà, tu bien inquiet mais à éviter sur to commis, tout dans ton comité donc calaté à fond la porte. Bonjour. Toro Kota. Merci. Biso beto CV makas comme là yo. Ah, on va te que tozo ya katondene. Ah, toi avant monde que tu respecter vraiment heure na biso. Très bien. Toro Fanda. Merci. Verdi Kiyoka. On est de panda yo ayo monde mto yo place nini oyo Toro Fanda donc vraiment. Bon, enfin, awa. Verdict. Voilà, star nabino ndenga na lobaki, star nabino nono. Yeyo, nazuye vraiment. Bonjour nono. Bonjour. Bonne santé. Santé za bien zamba obatela. On a oti olobati so mona déjà na misu. Santé za bien. Très bien vraiment. Merci. Non, le lot Eco RDC Ekota Layo. Mingi nde émission na biso Loubi Abastar. Na habité ce qui oyoka ngo déjà. Oui, na yoka déjà Elubu. Na yoka bat balobela maintenant ekomelanga te na sala. Na yoka ngo kaka. Ota ko sala télé-réalité moko wa na Eco RDC. Nini oyo et PCO après que au sala émission na télé-réalité. Bon, merci tout d'abord na Eco RDC parce que télé-réalité bakselinga le sous plus na vie na ngai et baki selinga vraiment. Oh peut-être nazalai na ngoté. En tout cas merci à mon boss Jean Thibaut na PCO merci vraiment parce que dans une relation, dans une mambebele, dans un conseil donc il faut ngolinga mambebele. Ma relation pe kufaki ezongi bat baye ko découvrir yo. Oui, ba relation musukutu ya kala ezongi lisusu na ya sika e baksami lisusu. Donc ça linga bien. OK, merci. Tout quand moi na carrière ya nono, ça fait combien de temps déjà aux na kati ya monde ya cinéma? Ba 9e année na nga yango. Mais pour na bandane ti ba biloko ya YouTube, kala mingi vraiment te. Je dis combien de temps? Ba une année. Plus dans salle théâtre trop à la kin. Nazaki pas président que j'ai salué, mon président l'a dit Sobé. Nazaki pas donc na bandi formation kuna, na travaillé naé, à part et pas naé, na yo travaillé na maman Solange Mindondo. Ballet, danse pesali. Ah, Robina rapé. Na bina ballet makasi. Mais nga ba bisenga bat baba, moi ba ko Robina te. Batumsu balenga tozana bango, tane timulwa ma Teresa lekinga munene, mais bina ballet makasi. Donc maman Nicole, maman Mindondo a formé na ballet, a baxilanga peu un plus dans mon théâtre. Mais formation plus pena base nanga et ça na Lisboy Fondation. OK. Vous avez combien de temps na Lisboy Fondation? Na Lisboy na sali 7 ans. Et depuis on m'a dit bah film internet tolo babongo pièce ni déjà so salu ou marqué au peno yo mon so fondo bike o penza dans na ces plans on ko les ka ba pièce nyonso na sala. Na sali ba pièce ebele
mes pièces oyo vraiment na sali au chukota mikolo titre on a ça qui ngande zoba voilà en tout cas na travail qui vraiment ndé on a travaillé na groupe na yo tozo ko évoluer na ne pas ya mutu te naza no pas mutu naza pas mutu so eza permis na kota na komba site na travail ça ne dérange pas toza na lisanga ya bana Congo ba film nso to kotsa kuna film wana ezalaki écrit par yo moko to ba invité ki okaka loko invité oye o jouer esili non eza groupe d'Arbia Salisa eza toza intégré na kati ya groupe na site ya lisanga bana Congo to travailler so film ezali to yebi ke casting ezali ba benga rabu mais ngate na komaki film na jouer ka actrice simple qui principal non na parmi ba principal principal ezaki Gingombe on a joué ki leki ya Gingombe. Merci beaucoup à toi Verdict 24 mise au point. Merci à vous mon boss Jean Chibochi Baba et non tozo évoluer toni toyeba non alingara penza kolia nini po pena za soki balambi yango alobi lelo na ko rater te donc fona za la wana penza elo oni pena non alingara kolia mingi nga elo nalinga moso selinga ka légume vert selinga na ngulu na fufu na olia kitoko na otoka otoka makasi yo mopo lamba na lamba babi nga batu ba ne sont babi ba comédienne mingi balinga rolamba te mais lelo to komo découvrir vraiment que ba comédienne na biso basuka ka na théâtre te basuka ka na télé te ba menera pe ba vie normale loka bato sopi bazala rapé na cuisine et loko plus na sepeli vraiment non senga boss tanga merci na idée aux zones de un télé réalité et ça la biso bien parce que bato baso mona ka ba comédienne ba na bonga ba théâtre à part théâtre ba sala eloté ba vanda na ba bar ba ebité mais télé réalité au moins ba tout ba découvrir biso que ba sala ka ba sukola lamba ba nika ba sani et puis to yesu na lubu ba otala pe ke to lamba donc toza basi to na ba qualité nyonso à part théâtre le loso balingo tinga na ndako na ebité o benga na poigne et puis mbonga liba no pa biso ba liomba moko oui. merci beaucoup nono ayekola kolamba ndeni na lakisa ko vraiment kolamba po to bibana mingi zala ngana koko na ngai mama biso ta soka tante o tenga banda otala kande mama ya voisin ndinga bandaki kolamba soka tininga pe nazotala kaka siko nono pe na yekola makamanga kolamba wapi et puis abanda ngo na âge nini franchement kokola na ngai to botami 4 personnes deuxième na biso banda olinga même pas na sima musala maman biso ndenge mo na banda osala te banda lo bana kutu yo place okola mais na za de fona ndako so na osala musala bakamwa nango la kisao na comprendre le bama ele moka ilanga nazwa tante na donzambe pe na salanga grâce nazwa langa tante ke onde maman ba tout ka tomate na e barakaka elo ba l'accent ko sa musaka et pas tata moi sinanga na sa jour musona lamba musaka na osa musaka maboko mbalabi moi si asala ka musaka maboko mibale te oko baby sabilo ko nyonso et puis musaka ba sala ngoka na liboko à gauche parce que droite et permettre ko simba lutu ko simba kopo po biloko ebeba te esili oko lamba madesu o ngamoko donc lelo nono kolambela biso pe légumes faire to liepe ya pomte non lamba na lambi bolie bo sepela. J'assure. Oui. Mon gars, les catés, moi, mes pistes, pas blanc, tellement épicé ma casse, il faut même pas rouler. Surtout là, mon bon, mais cabine mon beau, pisse à ma point, et puis bino mon beau yo kakandengeza. Et puis que l'amba yo mo mutowe do azati. Non, mututi na lamba ngamoko. Biso na eko na elubu ya Bastar, to pesa mbongo et pas invité na biso peut permettre yo olamba. Donc to pesa $20. Alors $20 na yo yango biso batangisa so bapesa mutu eloko na gauche te bapesa ka na droite biso l'accepte so zo bazwa mabo mi balé. OK, voilà wana $20 ya nono to banda to kende mala moko wenze po biso foto mona pena ngozo somba ndengo zo lamba to zawana izateke to kotike lo benga so kindana yako aya ko edeyo bon, c'est bon, ils ont promis de côté les madame Sotoké Wenze. Avec le $20, ça peut aller. Oui, ça va. Naza moi si soit coquite maman ça la caille fort. Oh bunda kara po coca bon osani.
Ok, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, mon boss Jean Chibochi Bobo. Merci beaucoup à toute la famille EcoRDC, EcoRDC Presse, Fanny, la Cataléa. Merci à toi, Bob Molema. Merci à toi, Nora Kalonji. Et pourquoi pas Verdict 24 mise au point. Donc là, Tozo qui est déjà au ND. Oui, Tozo qui est déjà marché. Hein? Tosomba légumes verts en angoulou. Hein? Donc le lot rouli angoulou. Na légumes verts. Na ebite na loso na fufu na kwanga. Tondengene. Légumes verts qui na la fufu. Na kwanga na bolo banana na fouté na ebo lamba fouté. Faut pas mon rappeler na lamba fufu wana bien. Kwanga talaka bino nde boloba. Na lamba fouté kwanga. Ok, merci. Non, je crois que tu as fini ou bien na longi rapidement? Non, ça va, c'est bon. Ok, merci. Toza non la journée mobimba. Donc, t'as surtout yorozo tozali. Pour te surveiller vraiment bilo roné au lambango. Et avec la permission de Verdict 24 mise au point, donc Verdict Tozo qui a déjà marché. Non, la star yenim torola mais vraiment le légumes verts. Tu connais vraiment le légumes verts nangoulou na foufou donc total aye alobi pena lamba makasi surtout que aye kolango ye moko ye pena zate ke maman mtalaksa ye mo pena ye kolango donc moi je vous retrouve tout juste après le temps que tout s'apprêtera tout qui n'aura marché. Verdict 24 balancez biso. Mabonda eleli sango malamu na mato ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki emisalo sambo ejali abonnez-vous massivement obi wana peseli nga wana papa 1 kilo 300 grammes 15 000 francs. La ville ne peut pas passer à 12 000 francs. Ok. Bébé, moi on a pas la What's my bookie? La clémentine, sachet à 100 francs. Ah non, sachet. Ah, sachet. Et ça la compte. Merci.
Nayoki na mboka babeti babonda eleli sango malamu na matoi ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC sinde mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet botalaka Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala. Voilà, Toti Wenze, quand tu promettais que tu allais qui marchait à Sumba, Badlo, nous soutenons avec le Lord Lamberto d'univers, artiste Nabiso, comédienne Nabiso, Nono, Nazanaï Awa, donc Toti Wenze. Là, on l'a présenté. Parce que pour ma tête, c'est pour l'homme, les games verts, on a un goût. On présentait du sous pour lier à l'élo. Ce qui fait rouler. Légumes nanga yango oyo o fufu fufu na sombi nazana huile nazana semoule nanga nosangisa yango na fufu épice nanga yango nana ndembi céleri tomate ya mbuma et puis matungulu muscade bakib nanga yango oyo goût nanga na otya na bouillon nanga na osala ya ngulu et puis naza na ba feuille de laurier bicarbonate naza na piment pilipili na poivron biloko nanga na osalela yango wana ba épice oyo kolamba légumes verts na ngulu non oui yango elamba et puis awa naza na ngulu c'est ça ok ngulu wana tokomona ngomonaka boye eza na non 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 boboni ngulu wana sikone na confirmé siko tobanda na étape nini po tokosuka ni parce que biso vraiment but na chose ezaka tout le monde légumes verts na ngulu vraiment à table obana na ngulu tokobana na légumes verts mais quand on prend idée na ntoyeba so na sukoli ngulu na ngai natia yango na moto ezotoka nakobanda osala légume leta ngulu ezotoka ebela so esili nde nakotya mai ya moto mpona légume vert na ngai. D'accord, artiste Nono, on a vu que ngulu et aussi vraiment ba kusukola sukolango entre temps ngapena pemara hein verdict 24 to pemara nan le temps que yo au sala rango et puis to rozo al supoto tala soki ngulu et comme l'étape nini. OK, merci. Merci beaucoup à toi Mita de Bundes. Là tozo zela Nono asa la biso ngonenga lobi que banano na ngulu et ngana rozo susubino juste après que Assisa kusukola ngulu na ye pia chango na moto. Merci. Babonda eleli sango malamu na matoi ya bato epesi Eco RDC
balobelaka politiko basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement RDC émission mokili ekomi kotala RDC sinde mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet botala na sukola ngulu nanga le temps mai na chena ezwa moto kuna passer yango lisusu bien na chango mai nazo zila sikoyo mai nanga ezwa moto comme ça na passer yango bien là na koki sukola nanga ndunda le temps to sukola ndunda pena po ndunda na biso a zéro impossible so c'est pas j'ai voulu on a marché voilà il faut pomper so ma ebi matin ma trop ma ezobima on y voit bien on les a zéro donc ceux qui au sali bajete de fois que tout ça sukoli pendunda bien te mona basuki ezala na kati mais faut sukola ngo makasi osali que bien le ma ekete la donne la salité makasi nous la hausse de 70 ça a été écrit. 70. On se colle à nous là. Nous nous sommes sur bien. Il y a un grand chameau dans la force, du biscamba. Il y a une rapide de ma casse, mais il y a un peu de la bête à finir là. C'est raté. Raté ma casse. Il y a des choses ratées. Non, là, ma plan, on est exact. Loris Ndeka, ma grande sœur propre. Loris Ndeka. Comment il y a un lambeau qui s'en va dans la salle. On a ça là. Et au monde, il est comme un homme. Voilà. Comment il y a un homme qui s'en va dans la salle. C'est le cabagé. Moye, on la perruque non cocaté. Monte. Iris, viens prendre. Maman. Moye, non cocaté. On y m'a ana yewana. Personne s'en reste tout à fait la maquille les gens. Au deuxième fois. Là, c'est 68. 68.
oyebi niveau ndunda na biso nde ezalaka yo kutu oyebi ndunda ezalaka zelo et puis sosukola yango bien te oui et arrivera mpe soki osukoli yango bien te so ozolia de fo monaka basuki na kati ye parce que ndunda elona magraine ezalaka no makasi chance kololo boyema ezokisa omoni ke zelo ekoma odimie par rapport peut-être sukola etour ya liboso très 60 moi eza yango bele Voilà, tu continues na star nabiso. Non. Namoni mai etoki to comme une étape ni mais quand on connaît ça bateau on se porte la biso baeba ce qui to comme une étape ni ce qui peut tozana na ngulu to bani na légumes verts mais quand on expliquer biso. Merci tozana ngulu na cheki na sukola ki on na mai ya pompe kaka. Siko na che mai na ngande ezui moto boy na sukola ngo bien là pona cha etoka et puis c'est kota kuna na che moto mibali ana cha ngulu kuna na cha légumes na ngai. Donc moto liboso eza ya ngulu o eza mai na sukola ngulu bien so na sisi na che bloc assaisonnement et otoka na ngwa kuna na che mai na nga na bicarbonate on en sala légumes verts. OK, comme ça total na ndenge on sala ngo total na ndenge na sukola ngulu na ye mais ngo apparemment etoki mpe makasi te hein. Et dans le cas moitié de cas pour longola ka ba salité pour so pesu moto makasi osuka pe okokate non linga plus expliquer chaque étape ya mambozo sala parce que ngate mutu nazo lamba je ne pourrais pas dire que na ngina sala boye or yo monem to za mieux placé voilà to sukola kolongola ba salité et puis to saisonango to cha etoka moni ba salité ba bloko ba tumbaka le fouetti kalaka so pozo li au gratter be et ça le quoi mabele oui donc faut pas là moni ba posoti ça salité faut pas là on penza salité ni en suizolo ba mama ku ya kala baza sa ngona nini na gilet asika au moins son gilet oh palola zo palola mais le lot tellement makambo quand les ont changé non évoluer côté partout maman ngai ezaki vraiment c'est et puis moi moto eda biso pour na moi zeye de vo bleu monsieur ça so lien ozo kango zeye plus faut chama moi au tiède boy au passer et le lisé tant que côté pisali na moni pe mayo ami balé ezokoma makila te oya liboso nde makila sote kanga oui donc mayo moto ne moto mtesali yango boye omoni ke o eza mayo eza rouge o wana eza rouge te donc ekomi elaxé ke ngulu la mso to sukola ngo bien et puis eza propre. Donc sukola te na mayo moto te azongo ka asukoli ngo bon ache mais kolia vraiment so kutela muto mamba olamba olambeli bongo et surtout que le bangulu za nyama salité makasi parce que sala nous assure vraiment que to yo kata mabele moroté jamais pour na sukoli avant on a tient na mai moto na sukola qui est déjà na sukoli na sukole lisusu kolongole ba salité donc bilo na lambi lelo nyo c'est pas ndunda bazelo ngulu azaka salité zei. Donc so sali on mbangu vraiment batu ba olia bien te. OK bon. Natikelo au moins 5 et cause combien de temps possible ça konika kosukola ngulu nayo? Non, ba 5 minutes pour na comme na suka déjà. Oh étape makasi na ko sala ya ngulu. Ah etika na passer na tie na moto puis na tie ba biloko na nga ya saisonnement quoi. OK, merci. Wana zo sukola non azo sukola ngulu nae. Donc to pesa moi 5 minutes.
le temps que assista konika kosukola ngulu na ye propre et comme vraiment propre et puis abia kotia na moto ba détail no sobozongo ka awa donc vous a vraiment branché tout c'est la deuxième partie ya ngulu na biso merci ndembi na ngai kosukola ka bien kosukola épices bien parce que biso ba biloko euta baba Congo ya ranoka na zelo makasi tokati jusqu'à ndembi nde tosukolaki nabwaki mwa piment vert na kati siko naokata ndembi na nga je céleri na ngai au céleri on a kata liboso ezalaki ndembi mwa céleri manger maman nous c'est la cuisine boye bien on dit ya on to sala to tchaka moi il sala ka moi lengi mo ya non lo monti ya grave et ça juste babuka o ba tchaka na biloko ya on to sala donc chaka mungo muke parce que kib nangai eza déjà na mungo chaka mungo mukie faut laisser les oh ils a feuille de laurier ok voilà pour botiquer pendant combien de temps ato kanon pona il faut na tie muscade na te na tout à muscade nangai muscade nangai on divise en haut il faut être au capot lemba et puis nini et puis c'est cool vraiment parce que tout ça la moya va soupe wana ibelete ah non tout à cas muscade nangana aïe bois qui na kati on a tout à aïe nanga na tout ça on a muscade na ici la tché Madame Henrique Wadi au monde la melaka papa exaucé bobo ça bien ma casse c'est les moyens un légume vert moi ngoulou ay golti wadi et puis que pas mi lo alinga ngoulou ma casse au ça les boy et ça bien ma casse et bi kan to beta bon au cas sur moi et bimisa un mystique maman et
Bon, ah to tike toka elemba le temps ezo toka na zwa mai na sala na chamai na ngana bicarbonate pour na légumes verts na sabo to che de mon tout ah to sa légumes kuna to sa ngulu to cha bicarbonate na biso pour na légumes verts mai uchi mai no kaka ana chika ndambo parce que so che belé et l'équipe beaucoup kolia ngoto le temps ils sont en moto nazwa légume nanga namoni mai nange toki nazocha légume na kati donc on a déjà ngulu aussi et commis le temps na chaka moni mai mai on a cheki na bicarbonate kuma ifona de ocha epeka mpanzi wana tozo cheka mpanzi maboko nangeza propre na osimba mai si on se toka to robimsa on balamo pour na changer maman couleur changer parce que ezaki na bicarbonate et toka ka mokie po banzete oyo elemba ape na oki on dirait il faut na kitisa mai esili moto pe comme sous makasi on lutu pour l'amour. Toujours continuer, hein, mon vieux Rolimbweni. Hein, toujours continuer. Non. Namoni oche déjà légumes na moto. Et au vent dans le sous et toka, toujours tianga ezuka mulunge muke olongo liango. Faut toka ndambu parce que banzete wana elemba. Tant to tchaka ngona tomate et ou mela lisu vraiment na moto te. So olongo liango kambala moko banzete o eza makasi donc faut tika ngo elemba. Donc on c'est kota na nzungu moko ezate osa 2 tours ya ko chauffer te kota. Na sili ici. Ok, wana moni ndunda na biso, légumes na biso ezo toka déjà na kata mai ya bicarbonate. Ndo sala wana yo moko ozo estimer ko kita pendant combien de temps? Ata ba 3 minutes ekiti parce que so tike ngo belé et ça la fulufulu mona nyosi soupani. Moi quoi une expérience en ndunda. Te ezaka ndunda de na expérience nyonso. Aya nyonso? Ndunda kate biloko nyonso batbalia. Vraiment. Donc, tous est là pendant 3 minutes. Entre temps, on a moni au kitisi ngulu, hein? Na sala ngulu na ngapi. Na monto ko mokende mwamba. Ok, d'accord. Toti qu'elle est temps, on a moni moto qu'on a déjà ces autres tokamakasi. Hein, là, j'en profite pour dire un grand merci au boss Jean Chibochi Boba, pourquoi pas Mita de Bundes, sans oublier mon papa Yves Mavambu et le docteur Anatole. Toujours continuer, tous est là, Ndundaba et toka pendant 3-5 minutes. Entre temps, tout le monde peut abattre sous ma futa yangulu. Donc, maman nous a expliqué bisto, ma futa on est nini, et ça pour nini. Non, chaka huile mukie parce que ngulu pe et bimisa mafuta déjà. Donc ngulu nanga na osa nanga na tomate te. Ah wana kati jusqu'à matungulu. Na piment vert nangai.
Voilà. yango kaka tokalinga yango il faut elemba. Voilà, totika moi quelque temps, matungulu belaka et puis légumes kunape et zwaka couleur nango et puis banzete on elemba et ngana ozongela oli susu hein. OK, merci nazana olelo. Nayebi lelo zali. Vraiment, merci beaucoup. C'est bon, merci. Matungulu nanga elembi na poivron nanga la chaki. Ngulonga nango simple ici ngapena ba mambo belé te. Ngulo na tokisa ki yango. Ah bon, tout ça là. On va le sang boye. Comme tout le monde l'aime bien. Là on va appeler l'aime bien. Allez, on va laisser vraiment beaucoup. Ah, ça fait que non kaka. Il y a fait balusa. Tu tchara na babiloko, on ça on peut. Cheka mokie kaka on sauté, c'est bon. Et puis continuer musana biso au balusa on mingi pour éviter nini matungulu ici kate kanga na sete. Namoni ndunda nanga c'est bon. Toko kitsango déjà. Petan atala ngulu pe namoni. C'est-à-dire ah pe na kuna suka. Le riz de comme ngulu hein. Boika. Ande kademo. Ngulu. Namoni pe ah c'est bon. Toko kitsa. Ah to remplacer ma fufu. Kuna to sala. Ndunga this. Ah ouais, non, le temps on a passé le guim pour bicarbonate pour le noir. Ok. On est au bout de nyonso elembi. Donc so les ongi na moto ils a juste qu'à pour tomates et tokamwa mingi guana yanga et au canate ou à tomates.
Dites même c'est bimé vert. Et bimé vraiment vert. C'est ça. Moi, je commis moins parce que le bicarbonate, il commis ça car moi moins. Surtout ça, il faut succolango parce que les abos ils ont goût ya bicarbonate. Il faut succolango goût ane longwa. Il faut succolango moins 2 fois pour na goût et longwa ya bicarbonate. On a renforcé mon tout pour notre chat, tomate d'angale. Ah non, ça légumes nanga, nachi, huile kamukie. Ah, pour au kalingango. Té, non kalinga tomate. On a matungulu et après on a passé qui en haut. On a chango la carte. On a matungulu mokie. Tucheka matungulu na tomate en poivron. Okata ndenge ndembe babenga sibul. Sibul to sibul. Ezotoka. Babenga ngone sibul to sibul. Siboulette. Sibul. Sibul la fufu? Oh, sibul la fufu te. Sibul kwa ndenge. Ah. Donc quand il y a tomate là et les mains.
po etoka tomate elenga mpenza et après totie légume na biso na kati so etoki mokie tosisi na biso mais il faut légume nini tomate wana etoka makasi elongwa mpena gwa mobesu mo basucre mo ezala wana ya mobesu fo elongwa toka nata mai na ngai c'est bon. Donc ça a déjà foufou. Non, ça pâte là, il y a semoule. Tomate nangai, c'est bon déjà. Moi que les légumes on voit que vimbi na zone les légumes qui t'entourent et tout Déjà sur les besoins, moi, il est qui est cac. C'est bon déjà. On va ça moi cube na biso. Et puis na mungwa mokie. Ici, tout calme. Tu me toka et après tout est toka là.
Voilà, quand on a expliqué au début que le lot yambaki non star, hein, star n'abso non. Promettait qu'il biso lambela sous les légumes verts nangulu na fufu. Je crois bon moni bino moko nenga expliquer bino que nenga lamba kingulu na ye nenge bandaki na nenge pe et beli et puis siko na moni légumes verts mutu et beli star na biso non artiste na biso amekampe ko expliquer biso qui commis déjà prêt pour na rokita pour batu balia to il faut to zela lisusu to il faut baksa sous ce loko mo na kati star na biso artiste na biso non. Et ça biso légumes verts comme il a positionné. L'étape nini. Légumes na biso comme il a souka vraiment normalement faut to quitter déjà parce que to benga ngo légumes verts. So que to ki makasi et ça sous légumes verts changer comme légumes so chocolat so violet na habité. Donc de to za boye to sisi na biso hein. Omoni ke et kiti na ngo pe to ben batu balie na bango omoni ke garder na ngo déjà couleur na ngo ka ya vert malgré to tché tomate. Mais ezaka vert tiko na ko kitisa na ngo déjà. Et normal. Normal, bilo on est normal donc ay comme musala ya obongisa table. Voilà, on est comme musala ya obongisa table ne kaka artiste na biso, comédienne na biso non nga uchikoloba que et comme nango déjà prena moni pa kitisi yango donc dans quelques minutes, Bino surtout vous allez inviter à table. J'en profite pour dire un grand merci au boss Jean Chibochi Baba, pourquoi pas à mon papa Yves Mavambo et sans oublier le docteur Anatole. On a tous déjà qu'on s'apprêtait malem poto qui est à table. Hein, verdict 24. Baliara kaka. Donc non mais quand on a eu sa viso. Faut tout patienter les sous au bon sera les sous to ba na bomba mo à table. Non. Pour ba tenir ba tali biso boye ba comme l'impatience. Bibis Kamba bon appétit. Yango ebeli, Enrique Wadi bon appétit. Golti Wadi, Loris Ndeka, sans oublier mon papa chéri Antonio Maningama, bon appétit chéri. Ebeli déjà pour mes arato lo ngona banzung to tchena ba sani et puis to tché table na biso esili. Et ça sauté autour de la moto, bien aussi. Donc, tu vas s'apprêter déjà pour s'apprêter, pour desserrer ma ceinture, pour bolir bien. Pour desserrer. Hervé Makalou, 112, desserrer ceinture. Entre nous, oui. Est-ce que les légumes verts, on a peine sûr qu'on aurait sûr? Batubayo Kanabango, ya prompté. Oh, mais quand yom toloba. Ngatenga na robaka na lambi bien mais ce que batu barolia na peut-être en bolion bo baby selongi to bo seka ou bien bo sani na éviter verdi 24 babi etikali kabiso de to vérifier ce qui biliango to pe biloko ngo wana na tumboli verdi kiyoka bon si la biso déjà table on peut to tester biloko ngo ndengo lambi ce qui aurait sûr c'est bon merci non Mita de Bundes un grand merci à toi ma belle. Et un grand merci à toute la famille Eco RDC Presse et pourquoi pas hein na surtout bateau botal arabiso bateau bo pesa biso confiance bateau bozala so qui est là que koti na 30 bino na 30 si botali vraiment un grand merci et un grand merci aussi na ba maman Eco hein ba maman Eco babi base Eco ne tombera jamais. Donc voilà tout ça que ça prêtait déjà pour que tout passer à table tout mais vraiment bilo artiste na biso comédienne na biso non alambeli biso et ngala bino kala mingte non ngeno parce que là ba bon sandé table balia kaka. Voilà Nana Nono Star, Nana, donc comprenez que c'est l'habitude, on a préféré plus que bien Nana, mais de son frère, non, c'est Nono. Donc, on tout passé mort à table, ceux qui ont présenté Bisso, et l'oroni, Ningu, le Zawapi, Foufou Zawapi, moi, résumé par rapport à Bilo, on se donne au Lambi, hein, tu vas comprendre, c'est comme une étape, oyo. Et ça problème té ngulu na biso ya ngoyo verdict 24 ngulu ya ngwana atona fufu ouais atona fufu atona légumes na biso j'espère na expliquer bino déjà na début ndé na bandaki to sombaki ngulu na biso to sombi légumes peut-être pour na ko bandela ba o bazala kité peut-être ba en retard. Et ça juste quand on bingulu na usukoli yango bien là moi ma moto usukoli au saisonné ngulu na ndembi céleri muscade na ayo timo ba piment vert na kati et après au soke toki
okati matungulu na ona ba poivron obandi kokalinga osangisi yango na ngulu obandi okalinga yango sur place ochaka mai mokie de façon que matungulu na bapima wana ebela et puis légumes na biso tosalaki tosukoli légumes bien totie mai ya moto na bicarbonate ntango mai etoki totiaki légumes na biso na kati esala eloko ya kotoka ntango ba 3 minutes comme ça tolongoli tosukola yango 2 fois parce que so osukoli te bicarbonate etika tosali sauce na biso ya matungulu tomate kana huile moi ail mokie et après toboki légumes na biso na kati totiango etoki mokie. C'est ça, c'est vraiment simple. Foufou déjà, maintenant ça va venir. Oui, déjà tout ça, il pâte à ses mots, la biseau et puis tout le aussi c'est ça au moins. Voilà, on a résumé il y a un repas, tout bien parce qu'ils ont mis balé. Il y a le guim vert et puis nangoul star nabino non alamba qui les lo vraiment pour nabiso et invité, tu as invité déjà maintenant sur la table ou comment? Oui, normalement, bon appétit. Pour la vie qui va tout bonne impatience, il y a comme cas et verdict 24, je ne sais pas si comment est-ce que tu feras pour manger parce que là tu es derrière la caméra. Voilà. On a invité tout le monde dans la table. Boya Tolia légumes, Nangoulou, mon papa chéri Antonio Maningam, mon patron des patrons. Bon appétit. Viens Henri Wadi Maboko Banque Maboko Cash. Bon appétit. Hervé Makalout 112. Nabi yo linga musuni mingi 112 ngulu yango. Boya Tolia, viens Kim Kinzimbu ya bino yango wana. Bon appétit na bino nyos. Ok, merci beaucoup. Invité j'invite déjà mon boss Jean Chibo Chiboba. Papa, vous êtes invité à table. Et pourquoi pas Patricia Chiboba depuis la Californie. Et sans oublier Samy Cointreau. Voilà, Samy Cointreau depuis Bruxelles. Et à toi, Laurette, Jonathan et Sephora Chiboba. Babiba na boss, Baza na boss. Et vraiment, on a invité Bino, hein? On a invité ceux qui verdict 24. Hein? Donc, verdict bon appétit. Verdict bon appétit et bon appétit à tous. Ah, moi je préfère que tu me sers. Hein? C'est vrai? Oui, parce que les guimauves sont là à se servir. Non, mais manios. Donc je préfère que tu me sers. Et ce problème, t'es au mémi, c'est bon. Voilà, comprenez? Voilà. Il y a l'honneur, les lots. Hein? Non, moi je préfère faire ça seul, merci. Ok. À Tobo et Ada Lolendo. Oh, Lolendo par rapport à lui. Nayambi Binot. Éternel béni ce repas par au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Hein. Verdict, malheureusement, tu ne peux pas venir. Hein. Tu ne peux pas manger. Moi, légumes verts. Claude Ndomba Simon Vieux, tu es invité à manger. Non, Madiaka. L'opé, tu es qui est combien sur 10? Pomme de Yangouanati. Maman. Balobaka. Mais sinon, ça va. Merci beaucoup. Ah, ça va vraiment. Mais comment ça va le bon? Non, c'est parce qu'elle a mangé et tout, tu vois. Tant que on déjà comprendre qu'ils ont bien des amabés. Aussi si Colia, hein, aussi vraiment Colia, star n'absolu non, émission yo, mon nini et nini oyo koloba la fan na yo et puis moi quelques dédicaces na ba oyo botala biso. Merci beaucoup. Nazo yebisa vraiment boss Jean Chibo, ils ont idée mo ya bien makasi. Donc photos en bateau bazan ba mayele lokwa yi à sali télé réalité à sali émission en lubu non e bando sala ke so yebi olamba te so oza comédien comédienne il faut ça l'effort e ba po mko msu bobimelo boy osani
Donc, on a apprécié et puis on a encouragé à continuer à idée à bouer. Ils ont bien ma casse vraiment. Donc, nulle part ailleurs quand on a écouté d'ici. Dans mon avocat, ma fan n'a pas pu se mingi. Bon, continuer Kolanda. Émission, bolanda, bon s'abonner sur ces Lubuya Bastar. Bon s'abonner les sous ma casse. Et où ça la bien en tout cas na linga bino mingi vraiment. Si on peut ça bailler yangai. Liste de pierre. Liste de pierre. Bayangai le numéro 1 non, il y a l'équipe bango témé numéro 1 nangai nanon. Monsieur Anthony Maninga mana Suisse, papa na Vanessa na Junior. Mes bébés, je vous aime, je vous love na linga bino makasi. Ya bino yangwana. Vinanga Henri Wadi Maboko Bank. Ya yo pe yangwana motema ya Bibish Kamba. Exaucé motema ya Henrique Wadi. Milor papa na Chloé Golti Wadi ya bino yangwana na linga bino mingi sans oublier Loris Ndeka Saint-Tiche de Paris. Venanga sœur nanga Nelly Tumba na Belgique. Ya yo yangwana na pesi bino bambote belé vraiment na linga bino mingi. Kim Kinzimbu ya yo yangwana bino boza baye yanga. Baye yanga eza Kim Kinzimbu na Hervé Makaluchi. So na tango na kombo ya baye bangati se goza yangati. Baye yanga bango wana. O atana lali boso na che. Basoli. Vraiment. Kim Kinzimbu ya yo yangwana Hervé Makaluchi 112. Ya yo yangwana bambote belé vraiment na linga bino mingi bo continuer ko soutenir nga bo continuer ko sala obo sala ponanga en tout cas na sepeli mingi vraiment. Merci beaucoup. Qui mot de la fin. Il y a Star Nabiso Nonon, tu y qui vraiment les lots na quand il y a Lubu ya Bastar. Ouais, à l'ambeli biso les Gimver, à l'ambeli biso ngulu accompagné na fufu vraiment na ebi que binomoro déjà na misu ba maman ba ebi kolamba maman ba ebi sekila nzungu ba comprendre déjà que biloko est tellement kitoko na monoko donc ezate que na che commentaire mais na lobika oyo biso to constater tout monde que biloko est vraiment bien na ebi que verdict 24 contredire parce que il a quand même goûté. Et merci beaucoup à Janine Zulia, hein, babi moi c'est mon condi na Londres, babi moi c'est mon condi Janine Zulia. Merci aussi à celle qu'on appelle Bibiche Kapika la grande dame et pourquoi pas Patrick Tango mon vieux, hein, mon vieux. Baloba Kaka. Et merci aussi à ma grande sœur chérie Nora Pelenda et pourquoi pas à celui qu'on appelle papa. Ah, moi je l'appelle papa, hein. Papa Yves Mavambou, on a papa donc voilà. Et merci aussi à toute la famille d'Eco RDC Presse et merci vraiment à la boss Jean Chiboti Baba Pona Bamaramba Boy. Babi ba concept à Boy nulle part ailleurs et Babi n'était Ambila, Bazokata, Ezogota. Donc Eco RDC vraiment chaîne Nabino ya Munene. Et Lubuya Bastar émission Nabino Oyo vraiment ça là que beau découvrir vraiment artiste Nabino. En dehors, il y a scène, boy, bah ceux qui bazar capable ya kolamba po kolamba eza jeté kolamba vraiment ti biloko comme na niveau boy. So koza pena moi so mesana na makusate donc eza mawa. Et merci aussi à mon vieux Claude Ndombasi depuis Londres, mon vieux Claude Ndombasi. Merci aussi à Mita de Bundes, Mita de Bundes, hein. Bon, continuez vraiment que s'abonner à Eco RDC. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement et d'ici là, portez-vous bien, bye.